balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napolou. Kassi Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napolou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Halendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody ya Wedi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos, la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là.
everybody. I'd like to invite you guys out to the Congo promo this December 30th at 7 p.m. with Destin Scobar. There will be fashion, drinks, music, and a lot of other entertainment. So please save the date on your calendar, December 30th, 7 p.m. I hope to see everyone there. Again, this is the Congo promo with Destin Scobar. Dallas veut dire journée Zakaka Moko. Lokutani Bissonio, c'est le 30 décembre. Congo promo, première édition. Soirée de gala monene. Dans Congo promo, l'obike, Toya et le moto aussi de sa année 2017 na isengo. Peto a cheminé, to banda. Année 2018, na ba fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier. Le 30 décembre. Congo promo, soirée de gala. Congo promo, première édition. La possibilité et Sengo. Année 2017, plutôt année 2018 na Sengo. To respecter l'air d'ambition. On a la yembara, on a la bête à kakida, na binaka, na nefilaka. To kuta le 30 décembre. To kuta na 20h na salle ya papa de la na coach club. C'était dit Magasounan, One FBR animation, Congolais, Roma, Balagé, Monato, le monde, Canavere, Balboa, Nicaragua, Snapchat, Apelimo, Munduka, Mabewa, Suzuki Maninsia, Simakoba, Makota Mosapiti, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as le 30 décembre, awa. Nalobaki Batunion, surtout, na système Sani. Sani awa donc Sani bino nyonso bokolembula o musicien o wuti soki France o wuti soki Congo o wuti soki Zambie okoya kolembula Sani donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs, il y a Nakati, il y a Itasili Mobimba, Destin Scobar, qui mbombe, qui chapote, qui mirikiti, Nazala Pembeni. Donc, Nazawana, Magasoun, Nazolia, Batunyo surtout, Ozala Rapper, Ozala, Oyemaka Rumba, Oyemaka Soki bébé, Nga, Nakolia yo. Donc, et là, on a Luka, Merci, Rafinguin, Mamana, Makaboyo Sali, Nalukane Kumbakashi, Angwana. Combat ya cage, on m'a dit 15 minutes, beti, merci. Donc, nazo pesa bino, biloko, bozo lia, yango, pe, beaucoup lembula sani. Donc, Rachina Ibaka, zala prêt pour na lembula sani. Libabe na français, ba menga ma les chances, Libabe, non. Pour namoro basala kaerere, baboti mona, bakanisa kakosana ne ministre, nasima ya mikolo. Mwanango abotama moyibi ayiba na zando bashege kuna balandi yerombango double mpate mantaka marondo oyana badeli susu na bolela iye magabone yogaga na zembo iye magabone yogaga na zembo nagenda kibokila nakutani na nguma medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na nguma no na kutani na soso medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na soso yo na kutani na nguba medecin zambe mbuma ya corona na londa nguba ekutu yepesinga bashaba 25 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana na kanisi magento ngeni pa wana ngeba wana na kanisi magento na bolela balobi donki makambo eza ko beba se Magasoun 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25. Donc boya est belé mikolo donc Congo promo a kangi États-Unis mobimba basi dinyo surtout pour lembula
Donc keba soki yolingi mosinanga ngana yoki yoyaya pene na moni yango akeba na boyela yo ma nzo yena boyela yo nzo plo ma nzo bango nyoso bayebi ke donc magaphone bazalaki ke ono magaphone akozalate donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu, merci na Dessin Scoba, mon manager Prince NG, donc na leli makasi vraiment, donc na leli makasi ndenge, en tout cas vraiment na soutien na yo, donc après ça tokutana le 30 décembre, tokutana tala le 30 décembre. Suka yaka okolembula sani yaka okolembula sani. Merci. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye bele na fête ya Congo promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na emoko Raf Ngindu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngindu azala donc boye bele boko mona e bo talaka gloria ya weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bino news to Banamboka, biso soza Banamboka na Congo Promo first edition ekozala awa na Dallas. Tolingi bino news to boya. Bo celebrate na biso to mela to bina to la kangamo na bina fa donc nazo de la bienvenue to boya et kozala bien fête to kolia to ko sepela. Tobeta ya trope tokoma kase balobi pene donc le 30 décembre venez mezaka moko na kati ya Dallas bavoye Joe bavoye Chéri donc biso tout tokutana kati awa chevalier de l'or événement ya Congo Promo avec ye moko pena Raf Ngindu pena donc masolo pena eza kati kovanda pena donc papa soa de moko alobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas donc biso tout kozala wana donc nous le beta live ba fa de cœur ba kozala de ce Scobar na pointe ça na biso Stéphanie donc la plus belle de Dallas bani na kozala wana Angelo Central à risque de situation ba Kevin bena ba kozala wana le grand rappeur bena ba sadir bena ba live bena donc bino tout VIP boya bena donc ba jeune bena ba la lar VIP ezali donc $100 aussi qui tino ya VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezolo vie nanga Faustino Mokonzi masolo bilamba donc yodi ya mamoto banini vie esala bien taka kutu bapetino bakomobeta ngo mpe bayodi ya mamoto ezobetama banini donc ka likolo nao bani tolandaka bachemin sans oublier vie nanga Eric Kola nduki mabe vie nanga to bana ba $100 ebele bene na kati ya poche taka ndenge okoyesaka $500 kaka na pete talaka vie fozala wana René Ko jeune moko boaleki bajeune ebele na kati ya Dallas. Alors tu as invité tout boya bozala wana le pétrolier de Dallas Jipo Kumaluta vient na
yo na ekiri na o na do ba vie Mathieu ba vie na biso ba voyage le na biso ba bango tout wana ba ne ba Kazeri Nyembo le baron de Dallas bango tout na ba sala wana pina donc ba bi ke ba la danger c'est na Lilizo la bossa nyote ba ninsa na nga donc motema prophète maman exaucé Costa bien yebi tokutana kwa esala nga bien banini biso toza banini tochilum banini na côté Congo Promo quoi tokos à suivre le 30 décembre ce bien de l'on arrête en ville Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture na quoi danger. MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc, nous avons confirmé présence Nangaï le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindu. Donc, Tozalawana, Timbaba Nzoto, Engana Inaka Bolingo Pamba, Ndokana Valaka Nanga Kodinda Tango Nyonso na Mabulu. Lelo na linga ya solo na koma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Au finginga na vali matamata. Munene na ngande wa charme na ngayo. Biso nyonso ba milaso. Kugata Love, na sema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre. Soirée de gala. Tuzawana. MG30 wana. Quand venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10 Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Boye Toye Kolobe la soirée Oegozala le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Ezabongo Congo Promo ya Raf Ngindu. Baza organisé soirée à Monene na Dallas, Texas. Na USA. Na USA donc ça dit que jour wana édition à Liboso Congo Promo le 30 décembre. To sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique et Europe. Boya parce que na mystique ya fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai ndoki ndoki dans ça dit que na oya. Tozala wana to bengisi bana bana ya Ika USA to bengisi bana Dublin bana Allemagne bana ya partout soirée à Liboso édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique na kati ya Congo Promo ya Raf Ngindu to bengisi bino boya jour wana e ozala danger so mo to fandi boyse ke to bongama pour te préparer les bino yo déjà jour wana boyo ka ngo na kati ya salle yo déjà boyo ka banzimbo loko là-bas Miss de Miss de Diena na nzongo boyo ka ba seben loko là batomela mwa kopo boyo ka ba et tout donc ça dit que édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo Promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko le 30 décembre première édition Congo Promo avec Raf Ngindu le 30 décembre poto kota poto sepela na 2018 alhamdulillah nzambaza na biso azape na bino merci. Hey everyone, this is Eto Chana La Patrona coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi.
biso tutokutana les 30 oyo, et précisément la soirée des galas na musika et pas moko le boss Raf Ngindu veut dire tozala wana Mathieu Boncheye yo balobi tous les journalistes et tous les artistes tokutana wana talaka mutapesa goût na Paris na États-Unis de partout avec Congo Promo site ya ba responsable cette fois-ci balobi site ya ba responsable mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu veut dire na musika na États-Unis veut dire merci à Boss Raf Ngindu, Mathieu Boncheye, Nabatutu, Torozalawana, rendez-vous à ne pas manquer, soirée de gala avec les Boss Raf Ngindu, patron responsable. Check. Hey everybody, this is a happening Harlem. Right in the bodega, in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's a boy Kumu Katalai. This one a Bissaki. Donc, le Congo le 30 décembre, la Congo Promo organisé par Raf Ngindu Congo Promo aux Amatés. Donc, Kumu Pe, tout ça les photos à l'ana. Donc, les événements unis communauté mobile. Donc, ça va tout dans le tout. Alors, moi, ticket là, bonjour, voilà, et débat. Et débat.